Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Congo Winner Télévision. Tous s'abonner gratuitement. Yaya ngana sans abonner. Yaya noko papa yaki mama kurutu mwana ngai yeki na ngai yana nga. Ozani po s'abonner ko s'abonner eza parti au moins katatu batie mutini na sonya mwete abonner comme s'abonner. Ojika mutabino dozi ki tui o s'abonner ba mo sans difficulté. Kotelana. Eye, bayaya ba mama ba koko tunangani Congo Winner TV Nation Yamen ya mama Sarah Kabundi TV mama Sarah Kabundi TV aye allez s'abonner massivement ça va s'abonner au mona ba gâte ba film ba classe ba infant ba minerval nios na kati eza ba chérie ba magazine befo ça linyo mona nga tukila kamsa o mona nga na za mama Kabundi aye s'abonner mama Kabundi aye s'abonner qui smile fai gis match ne tite fai s'abonner donc quand on est bisa ravine c'est vous à partager ce que ça libosona bino que ça déjà na 4 jeunes leaders conférence de presse et artiste de Nego Di Maria avec son grand frère Daddy de Akanda avec son producteur Manvuzi donc na il faut comme la somba Nego Di Maria 20 ans de carrière donc à la conférence de presse on a déjà là c'est nini oyo bandeko ba journaliste tozana bango déjà awa ba confrère ba concert ba fifisi wa tozana bango ba Mathieu Branche tozana bango ba Seda Ken 24 ba éléphant de la presse ba Martin Ngi Pousso président tellement nombreux pour nous soutenir artiste Nego Di Maria toroyo ba yemo na conférence de presse nini oyo a repesa biso to Rolanda ngo e bandeli kino nasuka merci restez branchés c'est notre chaîne merci lelo tozomona mutu lelo kwa beta son ya décalé son wana ata ba beti yango na studio mususu biso moko toyebi ete oyo eza nango bason ya Nego Di Maria c'est-à-dire aza mutu oyo fo biso to féliciter ye lelo ti ozosala succès na coupé décalé parce que musique toza na ba afrobeat ba afrokanda ba rumba biloko ebele mais mutu tout abetaka décalé biso nyonso to se référaka na Nego Di Maria wana nazolo bango sans intérêt nazo tiamai na munoko te po yo yebi caché nanga pona ya makambo ezalaka na se ya milité 1000 mata mais na yebisa ki boso bambongo na minobozo na po na pochi ngaka ko ya pona Nego Di Maria omoni lelo oyo to yebaka soki mutu akufi fo ba yemba ye na rumba mais lelo ekoma mutu akufi hommage na décalé lelo to koma mutu azana anniversaire hommage na décalé grâce à Nego Di Maria lelo ekoma mutu abeli nanu maladi esili tazana mbeto hôpital to kepa Nego to futi mbongo yembela ndeko na biso nenga osani azobela ndeko na biso akufi to yeli susu Nego omoni ndeko na biso no yembela ki asani akufi yembela ye soki pa biki to yeli susu Nego ndeko na biso wana abiki yembela ye. Félicitations Nego Di Maria, tata apambola yo et puis azalaka na ye sans parti pris. Soka moni ba wangi la bazana na concert ayembeli bango. Soka moni biso ba golo tu na concert ayembeli bango. Ba spirites bazana na concert ayembeli bango. Nego Di Maria. Oyebi siko eloko na ina senga ye. Tia mopao. Leki ya mopao kofi olomide. Nego pusa na boye. Oyebi eloko na ningina senga Nego Di Maria émission oyo ekotalama partout ba diaspora bakotala ngo ekokende tina ba page ponga na zani ya mana etumba Goldberg de YouTube un contre tous mutakala na nkolo frappe na le retour Nego ngana ye pona ko reconnaître ba valeur na yo na musala oyo sali he bongo mukoloni Nego ko yema ngana décalé Nego bamona pena nzemu moke so beti ya lité ya kanda lité ya simba mama lité ya simba mama c'est-à-dire félicitations ndeko na ngai na musalo sali oza référence ya décalé na République démocratique du Congo et na monde entier
lelo toye ko célébrer 15e année 15e année de carrière. carrière. Bravo l'artiste, bravo l'artiste, bravo l'artiste. Et puis ils ont présenté grâce à Yabandeko Nabiso, la team Oyo Biso. La team Oyo Biso avec le sénateur Iveko Molasso. Aza parmi les mécènes, ils ont aidé à Tchangou, mais na coulisse. Iveko Molasso, merci. Nego, un mot pour nous. On va négocier le monde entier. Le 15e anniversaire, il y a Moussala, Oyo Sala, il y a Banzembo. Message sur le Bandeko tout, Barotala. Ouais, merci Mathieu Bonche, merci na ba presse Nyon Soubaye pour Landabiso. Et puis merci na Dadilité à Kanda. Merci na Martin Engi et puis Milik de la presse. Donc na moni base Mobimeza complet. Et puis merci na la team Obiso, président Nabiso Iveko Molasso. Na ndenga soutenir ngai na carrière na ngai. Donc to bandana lelo teti lelo na 15 ans to zalara nae azo soutenir Biso. Na sengi merci. Na ona kolobate mais na benginde ba fanatique na ngai nyonso. Baya ebele na espace Ndombe. To savourer, to sepela. Donc le monde a Nego Dimaria. Nego Dimaria, question à poto clôturer. 15e anniversaire aujourd'hui, c'est la fête. Mais aux appels, on invité quand même un peu les collègues, les musiciens, pour fêter ensemble. Oui, on a invité grand frère Nangaï, Jessak Chipoi, au Azabongo, maire animateur Nambo Kanabiso. Et puis on a invité Dadi, il était à Kanda. Donc il y a Zamana Tchang, tout ça l'événement Morotege, c'est un Yazala et Simbate. Donc on a invité Dadi, et puis on a invité DJ Ray. Jonathan Mochele et puis invité surprise P Bazali. Voilà. Voilà Nego Dimaria, courage, bonne fête, non sirga, tous appels aux ala sous. Merci beaucoup. Bonne fête à Nego Dimaria. Alors, bonne fête donc à Makambo Bandé déjà. Merci beaucoup voilà. Mesdames et messieurs. Chers amis, bonjour. Voilà, on va commencer notre conférence de presse par rapport à l'artiste et musicien Nego Dimaria, par rapport à 15e anniversaire de sa carrière. Nego Dimaria va jouer demain déjà au couloir Kimbuta Bandombe. On va appeler aussi le président Miguel Mabouzi. Viens ici s'il vous plaît parce que le président Miguel Mabouzi. Miguel Mabouzi. Ok, je vous présente. Lui c'est Miguel Mabouzi. Donc c'est le DG à la compagnie. Nebo Moni Babash Oyo. Hein, Swaston. Auto salon, restaurant. Manifestation, Maputa, Bapolo ya qualité, Miguel Mabouzi, Yeyo. Donc, on s'y est passé le bureau. Donc, merci beaucoup. Il est pas parmi ma partenaire, il y a conseil. Nazo signalé la bande de Gogoye. Partenaire, oh, il y a ici, Nego Dimaria. Eza la team Oyo Biso avec l'air président Iveko Molasso. Mais il y a une caméra. Aza représenté par frère Nabiso. Aza Awa. Voilà, Nego Dimaria là, l'artiste. 15 ans de carrière, c'est pas facile. Même l'artiste héritier Ouattara n'est pas seulement. Mais Nego Dimaria 15 ans. Voilà. C'est l'entrée de l'artiste Nego Dimaria. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Rapidement avec de l'eau. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers collègues. On va commencer déjà notre conférence de presse. On a expliqué déjà que Nego Awa, Nego Dimaria, l'artiste, représentant de la team Oyo Biso,
les artistes et les invités de Nego Di Maria, Mwana Changu, Lité Akanda, et puis notre DG Migler Mavouzi, il n'est pas un partenaire. Donc, on va commencer avec une série de questions, vous poser des questions, pour répondre. Moi, je suis chroniqueur, en même temps, je suis manager de Nego Di Maria. Vous avez un contrat, je suis là pour lui. Il faut te soutenir un artiste et un biso. Nous devons soutenir l'artiste et ça nous pour la relation, pour la bébé. C'est vrai, tout ça va la changu. Balobara trop pour la biso. Il y a une décision. Tout banana na produit na biso ya ndak. Ndenge komona to sala ka succès na balite ya. Tout ça bana ya mabele. Ndenge pe ba Nego Di Maria lelo. Tout ça wana poto soutenir ye. Et ça bon côté. Ndenge pe la team Oyo Biso, ils ont soutenu nous là les chroniqueurs, les musiciens, tout le monde. Sans un problème. En tout cas, la team Oyo Biso, Batika Biso te. Place à journaliste et question. Zini Kumbi, on va commencer par qui? Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonjour à tous, encore une fois. S'il vous plaît, Zini Kumbi, on va passer la parole d'abord à l'artiste pour saluer les gens. Voilà. Merci. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, merci la présence de l'invité de Bissou et puis la présence de la presse congolaise. Merci la présence de Fifi Siwa et puis de l'équipe Mobimba. Merci la présence de grand frère Zini Kumbi et puis de Nishka Mayamba, équipe Mobimba. L'équipe de la presse, Namoni Martin Engi, Namoni Wata Zawana. Donc, merci Nabino Nyonso. On est ensemble, merci. Merci beaucoup. M'appelle Natuna. Est-ce que la santé, ça va pour la production? Oui, santé, ça va. J'ai pas besoin d'être là. Qui nous aime? Ok, Zini Kumbi. Voilà, merci beaucoup, merci bon cher. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour. Première question. 15 ans de carrière. Musique et Pessioni pour gagner à 15 ans. Ndaku pour le moment de Ndaku. Trophée. Un voyage à 15 ans où il s'agit de musique. Première question. Deuxième question. Nini au sali à 15 ans où il s'agit aux Zoya au sali à la musique. Troisième question. Différence Nini aux Anamou à 15 ans au sali à Mboshi et Lobi. Différence et ça. Merci beaucoup. On s'arrête là. Nego Di Maria, maintenant, différence nous avons à 15 ans. Il y en a Mamboshi, DJ Mole, Bazama et Bélé, moi et Bélé, la génération de Bino. D'abord, merci à Zini Kumbi pour la question. Pour la première question, différence entre les ans et d'abord, différence des ma classe parce que dans 15 ans où on a sali la carrière, il y a moins de bouti d'abord. Donc 15 ans on a sali, il bouti dans la bochi, il bouti dans le monde, il bouti dans la télé. Alors différence des ans dans le. Et puis, deuxième question. Musique et Pessioni, vous gagnez, est-ce que le moment va pas quoi? Donc voilà. Bon, on a ça au Congo. Ah, vous avez au Congo. Pour le baraté? Na 15 ans de carrière, na ebiki, na polo bebelete, na nzamba soumi nai, na grâce ya nzambe, na za na mwa lupango na ngai, na kikole, na plaza, babenga yango quartier Canada, bato bayebi, na za pe na lupango na ngai, en face ya aéroport, babenga yango Badara, na za pe na lupango na Makuma. Na 15 ans de carrière, et puis c'est ma chance, il y a beaucoup de possibilités à Boka, l'autorité à Boka. Na 15 ans de carrière, nous avons une activité dans l'Aïe, pour les sous dans l'Aïe, et dans les côtés dans l'Aïe au Biba. Et puis, voilà.
La question suivante c'était Nino Salité, autour de Bossala. Bon, à 15 ans, on a salité, il y a des bossés en an. À 15 ans de carrière, et on a salité. Et ça, pour dire ça, un album, pour ça, c'est un il faut dire ça, album. Yami Balé. Yami Balé, il faut appeler ta salle mythique, la photo. Donc, c'est nécessaire, aux associés, dans la casse, il faut na tout la batterie qui ça même vraiment la photo de mettre dans la salle mythique et puis nazo boulé na ça s'appelle quelques bandeko au bazar na biso bien tout ça l'appelle au moment encore pour la photo voilà toujours style na biso ya décalé voilà et là on a pesa micro passiva et là on a retenu et là, on a salité, il faut bien parler parce qu'il y a trop de bruit. Hein. On est à Kipota. Bonjour tout le monde. Voilà. On a été mis ma femme, la CPI, pour on a mis Sony ensemble. On n'est pas spécial, mais qui nous a choisi. Tous à la tombe à l'élo. On a mis ça, on a été à l'égard ici, là, on a mis des théâtres. Mathieu, c'est moi et puis les autres, c'était ma famille. Bravo, ça, 15 ans de carrière. Et puis ça avait une opinion santé. Pour rappeler que ça est belé, parce que des fois, de ça n'a pas de ça est belé. C'est un métal à PMP. Je pense 5 ans déjà. Quand tu te vois ça, il y a eu tout ça là qui a eu. Mais ça, c'est pour nous, on voit l'adoration, c'est une carreau. Mais papa vient de carreau. Il dit, bon, il y a un salon. J'aime ça. Bizarrement, on a le mettre la mission à l'eau. Parce que les gens décorent d'ailleurs. Oh, les gens de matin, ils viennent à la bouffe. Des fois, quand on se ça regardez la caméra maintenant. Des fois, on se on a fait une liste. Encore là, on se sélectionne nos vies. Prends ça, s'il vous plaît. Donc, on a félicité, on a reçu pour la caméra, on a félicité pour de 15 ans, 15 ans n'importe quoi, t'es de l'homme. Ceux qui aussi ça quitté, le bébé peut bazar quitter. La PMB, on a la babine, on peut s'amuser sur que sur les gars, les lignes auront la PMB. La 15 ans de carrière, on a bien rappelé que ça n'importe quitter, ça il peut bénir, mais quand on a proposé, puis ça la featuring. On a une featuring pour ça qui a dit gérer par rapport à vous. Vous avez pour voir la classe, vous avez bien, partout les lots de ça bien. La dernière, les lots sont tombés dans les solos et à couper décalé dans le charbon. Ou bien à RDC tombé dans les solos et à négo. Franchement, pour moi, ne pas vous battre, ça va featuring pour ce les gens qui ont fait quelque chose dans la vie, c'est comme dans mon cas. Si on va tenter à Canada, dans ce voyage, je vais tenter à Canada à l'église. Si on va dans mon tabac, zini, coubi, voyage, je vais côté dans la barreau à l'église. Tu as vu qu'on a la caticate, mais on a la naille. On a la spiritas, warrior, gaulois, tous on a la caticate. Pour on peut pas éviter, c'est peut-être d'ailleurs, on a pour aller, on a pas boucler là. Donc, ça peut c'est une bonne chance pour demain. Je veux faire de mon bien Nayapé au début par déjà pour rappeler que aussi la mission de la CCBD aux arrêts disponibles pour l'émission de la sauvegarde centrale. Pour ça, après, il faut en quand j'ai RTG, la sponsor, réunion, tout ça, les gens qui t'ont pour ne pas diffuser un autre dimanche. Merci beaucoup. Merci, Fikisiwa. La chanson Nego di Maria, la chanson Chasse à l'homme, est-ce que les gens vont écouter ça demain? Toyo Kango, ils ont parmi. Nzembo Oche, Yaroyoka, tout le monde. Oui, chanson Chasse à l'homme, et ça, chanson Moko, et ça, donc, la Congolais, la Romidi, et puis la Congolais à Nambou, et puis la Congolais, la chanson en anglais, parce que la chanson Moko, Naïmbango, et ça, hommage à la Théa Batonakat. La bêta en 2015, le autre en 2025, et ça, il y a 10 ans déjà, la bêta la chanson en merci de les avoir succès et d'être en parle. Donc, les fanatiques Nangaï, les fanatiques tout le monde, l'objet n'a pas séparé ça. Donc, entrer dans Nangaï dans la Romata, dans le bandana, dans la chasse à l'homme, pour la séparer ça. Fifisiwa, et puis, il y a des fanatiques Nangaï, bien sûr. Voilà. Ok. Switch
lelo négodima ya affiche na bandeko no mosusu oza prêtre momboshi bokosala mpe loko kopesa ekale kilo c'est bon bamomboshi bango nyonso na bato mosusu bafale fere baza bandeko nanga bacongolais donc soki producteur aye amonani kashe emonani nango tokosala mosala eza mosala na biso oyo topona donc voilà. Question suka tunaki yo tu es qui parce que musique ekoma na bakara yo ozala nani wata fere jibe ngai toyeba mpe position no te nga naza star congolais donc naza star congolais naza mwana congo donc nakoki kokabola bagrand frère wana te donc baza bavie oyo bapesa biso mbu ya kosala musique donc soki fali pupa aza na événement nakosoutenir fali pupa soki faire ekola aza na événement nakosoutenir faire ekola soki mpe vie na ngai héritier watana begoka aza na événement nakosoutenir ye ndenge moko mpe na bavillageois ndenge moko na bamusicien mobimba nga naza kaka na katikati naza wana mpona kosoutenir bavie epuis bavie mpe basoutenaka biso wana kabola bango vraiment eza te merci. Tout le monde producteur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Mélique de la presse. Qu'est-ce que j'appelle un producteur? Qu'est-ce que j'appelle un artiste? Première question, Nego Di Maria. Si on parle de Nego Di Maria, c'est la chanson Mbea Mbea. Vous avez déjà référence à Nego Di Maria. Alors, chanson Mbea Mbea de Moni, ou bien on a DJ Mouni. Lilo, na DJ Mouni, voilà, les soutés. Ils ont parlé de Oye Aye, Baka Place Azaraka, ceux qui ne invité pas, artistes et musiciens, Moro Bessongolo Pakala. Chanson Mbea Mbea, ils ont été retirés, composés par Nego Di Maria, par DJ Moulé, ou des collaborations. Là, c'est la première question. Deuxième question, quelles années de carrière? Allô? Quelles années de carrière? Dans le milieu musical, au recrutement en ligne, au le Lusolomoni. Allô? 15 ans de carrière dans le milieu musical, au recrutement en ligne, au celui de l'homonyme qui n'a eu, moi n'a eu, cousin n'a eu, cousine n'a eu, grâce à la musique, il y a eu au Popélisaï, puisqu'il y a eu au recrutement, n'a eu au moment où il y a un milieu musical. Troisième question qu'on a reçu qui ça? Deuxième question ça? Deuxième question ça dans le milieu musical. Artiste Nego Di Maria, au recrutement en ligne, au lieu. Ah, pour regretter? Oui, pour regretter. Régler les années Nego Di Maria. Alors, troisième question. Le lot de mon artiste est mêlé à vivre dans Simanayo. Ça allait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 2 ans, 1 année, 6 mois. Le lot, ça au top. Ça va voyage. Il y a yo. Il y a des musiciens, des hommes, des mamans, des gens qui ont la place de Mago. Il fallait qu'ils aient Nego Di Maria. Concernant Fifi, on retourne à Pouka, aux Anakamo, Solo, Papalate, ou bien relation pays nationale et Potaka. Voilà, merci. Ok, on va commencer. Première question, la chanson Mbea Boyemaki na Bamasa na yo, na bandeko na yo, DJ Moulé, na Bamisusu, na mi aza compositeur ya Nzembo Mbea Mbea. Bon, merci Mélique de la presse. Merci la question là. Donc, Batou na bango tout, tu vas répondre à vous. Nzembo ya Mbea Mbea, tant que ça va Mbea Mbea, moi la salade na kati ya mouvement, comme musicien là-bas, ndenge moko na babale, batou tout baza ba oyo bayebi nga na travail na studio, bayebi nga na komaka nzembo te, nga nzembo ya nde na inspiration. Mutu asala instrumental ya Mbea Mbea ezanga mutu abanda kopesa mule banda ebandeli kota banda koyeba kombo na ngai mule moyebi wu nabeta miziki ebele bakoma na bazamudala bandebela me lokola kokotonga nga nde mutu na bandai kopesa ye banda na ebandeli ti tokoya na ntango tokoyaki ya Mbea Mbea nga nde napesaka ye nyonso wana yebaka mutasala bisonga na mutu napesaki ye maloba ayemba napesaki ye na nuance soki otali na place azoyemba na ebandeli wana nga natielaka ye badio mpona vielisa voi na ye epuis bakere na mutu natiaki su bakere wana apres toya
si balobaka kembe ya mbeya moto ayeba mbeya mbeya na mizanga po yayebaki poto nga napesaki ye mibandeli me ntonga na ye papa nsimba mama donc chéri nanga koma mbeya mbeya donc eza yanga parce que avant wana nayebisaki mbule na banzembo ebele banzembo eza ebele oyo bafanatiki bayebi banzembo ebele bajonas tungu eza ebele nayebisaki mbule aza mwana oyo nazwi mokie na bomoli ti akomi lelo ndenge aza wana donc mpona ngai nazalaka fiere na ye donc na mosala asalaka nazalaka fiere na ye acontinue aleba te azala mpe poli soki aza poli akodevelope nzambe akosunga ye kosala limembeambeya eza nzembo oyo nga moko nasinspiraki nakoma yango te me nasinspiraki napesaki ye na ebandeli ayembi nga na continue ti nzembo esila donc ebeyambe eza ya ngai preuve ane omonaki na clip nga moko nde moto nazalaki nalongolaki parti na ya liboso mpo bafanatiki bandelaki elekaki molai tolongolaki yango tokataki mwa parti ntango tosali clip tobimisi okocentre yango kotanga kobima bamelomane bazwa te ya kosepela nazangi mpona okende voyage te donc nakembaka te epuis latine na ngai oyo biso baza wana basutelaka nga to soki nakokende voyage na ntan na nga oyo namoni ke naza libre nasilisi album na nga nasali bapromotion na ngai normal namoni ke album esimbi wana nde nakobanda bavoyage poto eza savant te esilaka te donc bawelelaka ngo te soki ntan na ngai ekoki ya kokende bavoyage ya kosala bavoyage nakokende na kosepelisa bato naza artiste oyo abetaka dekale oyo aza plus aimé na communauté congolaise donc même na poto même na bangola partout moto akosala plein lokola nga aza te donc poto eza savant te nakokende kaka eza te fo nazala kaka na konti lokola bamona nga aire moko nazalaka nde reti watanabe fo nazala kaka na nga bareti watanabe nakoma konie bato mosusu kosala nde te donc nga naza na katikati bafie mpe oyo bamoni ya kosoutenir nego limaria naza wana mpona bango donc voyage eza nango savant te esilaka te nakokende nanga avec le temps merci regret na yo ezalaka nini na musique oyo osali mpe na 15 ans de carrière mpona ngai nazalaka vraiment na regret mingi te parce que natalaka ndenge tobandaki misiki oyo na bapatron iveko molaso donc nazalaki boye te nazalaki nano mokie nazalaki chez biso na pale mais lelo nzambe asobi 15 ans de carrière naleki na baetape ebele mais baetape tu naleki nango yango mpe epesi na force mpona travaille mpona koma oyo naza lelo nazalaka na recueil moko te soki mpe mwana aza na besoin asala misiki na kotika ye na kopesa ye la chance na kooriente ye mpo asala misiki na ndenge akale merci. Voilà, on va continuer. Martin Engi, double vitesse, Elega Congo. Bonjour. Bonjour. Martin Engi, Elega Congo TV, RTCLT. Merci vraiment à Nego pour une précision pour votre conférence. Question, il y a une question, au sein d'une conférence de l'eau pour le livre pour commencer les arts. Donc, à partir de ce jour, moi, pour cette conférence, on a question de Rousseau. Deuxième question, Oye Awa, Izane, Oliko Kaka, Wana Tchango, tous en avaient terrain. D'abord, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à ma journaliste. Merci à la ministre de la presse. Vivi merci à Mathieu Bonche, Martin Engi. Bon, Kobimananga Awa, d'abord, Biso, Tozaba na Tchango. Nego di Maria Zamwa na Tchango. Et na carrière ya Nego, Tope na carrière na Ngai, Tozoki Penate ya Komona na mingi te. Mais na musika, tango na yoki mwana moko ya Tchango azo briller, aza na succès, azo bela. Yango nde sengo na ngai parce que secteur nyonso etambusamaka na culture soki bozana ndeti na Tchango
toza lokola na joueur na biso trésor putu ozomona ke fierté ya Tchangu na miziki toza na bamusicien mpe ebele na considération na respect oyo nga na mona epai ya Nego Di Maria nde naza mieux placé ya kosoutenir ye, c'est-à-dire Mathieu Bonche ndenge tolobaka ete Tchangu bomoko ndenge tovandi boye bakulutu na biso ebele ya Tchangu bamoni image bametre Tchunga Mboma baza na mikili bazomona Apocalypse 22 bienvenue Kamba toza pena na bayaya ebele oyo na minute oyo bafandi Bayaniki ni ya Rombox acteur ya mbongo esali bien makasi, c'est-à-dire na bimi po Nego Di Maria aza mwana mabele, aza mwana Tchangu, aza pe mwana ya Congo et na respect ya banotable jamais likambo monene ezosala maboye na Tchangu nga nayeba te e makambo ebele oyo nyonso esalama na Tchangu nga nazala te natie yango faute zero yana wakufaki okendaki mpe te tikoaci okufa okendaki te omonanaki te wana ekomaki likambo ya bitumba ekomaki ya kokandela banini mosali na nzambe paster de la foi ebisinga alobi te kokende te mpo kozwa makofi kuna yo kobima yo moko bango bakozala ebele nde natiaki na se voilà félicitations Nego Di Maria omoni mpe siwa te Fifi Siwa tomonani na bandeye kutu kotala Fifi Siwa parce que bapublication mpe euti koleka awa 2 jours passé awa esalaki nga mabe makasi elingi ekuta etikisanga meme na bémission yango pene nabengelaki na Tchangu adefandamo ntango nabengi yo nalobi Mathieu Bonche ekomi ya boye na Fifi Siwa enlèvement babeti ye elongi efimbi 2e fois eza nini et namonaki plus egolwa lokola bamungu atombolo bapubliaki yango seke ndenge tozalaka boye Fifi Siwa ata toza na guerre me na na posa na mona yo abonsa guerre ya malamu yango wana ezala baguerre teke ya bapoisson ya bitumba ya bawapi te c'est-à-dire na part na nga esalaki nga mpasi na postaki yango na Twitter na ngai menga naza likolo makasi sikoyo batundi keswa suka eske ndenge oyeboye président sénateur Iveko Molaso apesi yo kashe ya combien koye olingaka mbongo na siwa mpe ozwi kashe ya combien na bamoi na bambouteillage oye d'abord caché aussi ezalaka barelation nini tozalaka yango mpe na bayonga d'abord Iveko Molaso ne patron azalaka d'abord social c'est-à-dire eza na barencontre ya mosusu tokutana na nzela nasaleli eloko te apesinga caché ya ofele tokotela na président Iveko maboko merci na reconnaissance wana ouais et puis eza mabele na biso ya Tchangu toyebani eza mpe na bato batelemisa baimmeuble na Tchangu mpo lia $100 eza grand problème mais Iveko Molaso baza bato oyo na bango barosa nzambe akontinue kopambola bango parce que baza na souci ya baartiste na bango balingi te bamimonisa na baserke ya cher na mabulu ya cher balobi te tomimonisa moma baza vivant omoni nga na Nego Di Maria ndenge tovandi boye bozoluka fitilinge akobanango na ngai Nego yeyo esi na solola na ye nayebise Nego na 107 na 111 nayebise Nego luka oyembisanga toyemba na yo ekopesa eloko mosusu yeyo awanga nango nayebisa ye sikoyo na miniti oyo nakoyemba lisusu te na shera boyi na bima ye wana te naboyi baproblème. Merci beaucoup de te maboko yeba oninga na baoki l'espula avec au sein de Marabout Nego Di Maria. On a vu beaucoup de sponsors ici. Est-ce que tu as gagné? Tu as touché quelque chose? Quel motif? Jamais propose le logo des sponsors pour dire qu'on a affiche na biso parce que ceux qui ont travaillé na biso. Donc sponsor na biso ezali
Groupe champion. Donc, ils ont groupe champion. Ils ont sponsor. Eux, nous avons payé na carte sponsor wana na compagnie wana. Donc, on a fait un wana. Donc, évidemment, on a mis un sort où on a ça la carte pour vraiment accueillir le logo ya groupe champion Zali. Donc, bazo sala bagu. On a maman na biso o balabela biso kotolia biloko za kikoko. Et puis, bazo sala lisusu ba papier mouchoir. Bazo sala ba pampex pour la bana. Donc, ezali pena sponsor na ngai oyo nazalaka fier nango na futa makawana. Nayebi ki manager azali manager ya groupe champion à expliquer les minutes de travail. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moment de musique, histoire bon. Là, c'est moi qui va expliquer parce que je suis son manager. J'étais aussi avec le genre de Moment de musique. Pour monter l'artiste, il fallait payer ma vie, nous autres, nous sommes sous voilà, question vers moi. Par rapport à l'artiste, est-ce qu'on peut vraiment abattre les paiements? Parce que le confort qui est déjà. Donc, même pas aller à enquêter. Donc, on a logé quelque part dans notre bombardie. Ce qui vraiment te concerne, c'est le lobby. Le lobby le 17. Par rapport à la comptabilité, on a besoin d'abord de la réussir et puis, tu as l'année. Par rapport à la conférence, c'est vraiment pas l'idée. Mais comment? Ce que nous avons comment? Nous avons choisi. Lobby ezala togolé dans la conférence. Donc c'est ça. Nayoki artiste avec le comment pour la mécène. Moni lelo oyo pour soutenir et quitter la guerre d'esprit et l'équitro. Tozaba na jangu biso na biso mais tolingi ba guerre d'esprit. Tala bande kona biso ya matete ba uti ko fêter 70 ans de résistance ya matete. Biso tu as une histoire de résistance à Massina. Pour ma mécène à Massina, ma fille à Massina, guerre d'esprit. Kimbanteke, guerre d'esprit. Njili, guerre d'esprit pour nous battre. C'est-à-dire, ma mécène y a mis Kema Malamu, y a soutenu artiste, Batikala Moukie. Totikali lokola kaka na baro barosa, totikali na Ifeko Molaso, bao batikala ba producteur ya 3 bouteilles à bière. Nantaba. Nangulu. Lia osonganda. Yako lia osonganda. Mais pourtant, ne pas un album. Ils ont signé un clip, ils ont signé un makambo ebele bele na kati. C'est pour cela que l'Union il veut que mon lasso au gagner ma médecin. Tata Pamolayo, on a besoin de Bayanguana. Bante Mwese Bele, Yene Mukolontu. Azo Mise la Bango Misuni, Balia Tabuda. Aye Baoya Boyema na des autres Awa, Soye Rosalambe Ambea. Aye, merci. Merci beaucoup Nadine. On nous suit depuis d'abord chez Nadine Dinodi en direct. Antibal, merci beaucoup. Et merci aussi à... Nego di Maria, nego lela, chance love ya gelite, ye chance, woyanga champion ngai na kolela bubu. Nyaso zana ngomo kanwa zambi, nyaso nekaka tubu misakolo zambe, ye motambe saka yebe motambotelaka, tama botoli de jamais mi elikolo. Alakisi eba mwanje, alakisi bilongo mosuse na likolo. Voilà, regardez là qui est en train de pleurer. Là, désolé la Bibi. Nyaso zananga mokana zambe, nyaso nekaka tokumisa tolo zambe, ye motambe saka yebe motambotelaka, tama botoli deja memi elikolo. Alakisi eba mwanje, alakisi bilongo monsuse. Vamos a lograr para meia.
bambeyambeya lokola ba Seigneur me donne, oh oh, Seigneur me donne, ya chéri Monique, Katangi motema, Weya bango bako mambeya mbeya, beya beya, Weya bango bako mambeya mbeye, beya beya, Weya bango bako mambeya mbeya, beya beya, Weya bango bako mambeya mbeye, beya beya, allez papa simba mama, Nous sommes déjà avec l'artiste Nego Di Maria. Toyo qui nous fait déjà lobby. Lobby bandeko pas soigner. Ouais, miliki de la presse. Donc lobby, ma fanatique na biso baya ebele. Donc na promettre bango ke ba resepela makasi, na koyemba makasi, na kosala makambo ebele lobby à danger. 15 ans ça s'est fait hein. Oui, ça s'est fait talaraka. Oza mabele zanjili donc na boyaki to feta ngo ba place moko to ke place moko boye ba VIP ba to ba futa donc njile za mabele na biso. To pesi bana chango nyonso bandeko to ki sasa chance baya to fete longo. Donc pour ça la bien talaraka. Ya bana chango bazo ndenge bazo na style ka de kalito ba bina blo asiko esala kwa rumba poto mona pe mikolo beta blo ready. Bana chango bosse. Bana chango ba kosepela ba lobi ba koyoka ba ziza ba koyoka ba vewe donc il va recevoir biloko ba papa lwambo makia de ba madilu système donc union sur egozala. Voilà, merci l'artiste hein. Kendo Ropé Matoyebi qui lobby tozana yo, courage, joyeux anniversaire, bonne fête. Merci. Après nous le début qui te repente champagne. Merci, merci miliki de la presse Njiloa. Ni parler misa tu bazota la yo honorable Popo Diakano, azana posa soutenir yo. Pesa epembote ba bordeli Diakano ba honorable Popo Diakano azota. Ouais, honorable Popo Diakano, papa social. Donc papa kotika bisote donc botia biso maboko, botia biso pena poa. Donc il ça bien, bambote na yo. Bon, moni la team au biso ba pesa ki batunya so chance. Donc ba pesi ba bandegonion so chance donc eza nango ofele yaka na yo tala na yo événement ndenge koleka eza fête donc na fête ba tsaka billet quoi. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.